avion ezebele. Tchécoslovaquie, Orléans, au Kominayo. Alors, mon konzi musique ezako recruté. Côté ko fulama sinalobi. Intil nalo baba détail belé. Bino moko yebi. Oko fulama na mikolo boni. Oko fulama na mikolo boni. Soko zakaka pembe na Karine Mokonzi o fulami. Soko kote na super talent o fulami o fulami o fulami o fulami. Bongo siko koma chanteur. Chanteuse, musicien, musicienne, danseur, danseuse, il y a Mokonzi musique et aux andengeni. Mokonzi musique et zosala recrutement. Mokonzi musique ou ya Karine Mokonzi. Bo solola na manager, big manager ya Karine Mokonzi. Bo solola na yemoko Karine Mokonzi. Bo solola na Tigre Noir. Bakotinda bino pa ya manager. Baza ko recruter ba chanteur ou baza na talent, ba musicien ou baza na talent, même au beta na orchestre ou ya Congo to ya pays mususu ata ya poto, ou bien ozali débutant moza na talent na yo baza ko recruter. Bozwango masekite Karine Mokonzi aza ko recruter et puis bozwango teke okoyebana te kote kuna bobosana po Karine Mokonzi afula koleka ba musicien ngate mu nazolo bango bino moko bozomona ngo oya Chetembe akota kaka lelo na YouTube batu bokomona bilongi bazofulama bazodondwa na YouTube bafula bango na mutu moko Karine Mokonzi la baronne mama YouTube autorité morale, icône vivante. Bino moko, boyebi déjà réponse, pe bozo monango, in titolo ba preuve. Preuve zo laksa chaque jour na YouTube. Bongo yo, chanteur. Bongo yo, musicien. Soko koti na Mokonzi musique. Okozwa nini lisusu. Et sengote, kozala na kati ya Mokonzi musique. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, Mokonzi musique ezali boyebi yango deja. Manager ya Karine Mokonzi azali boyebi deja. Azape manager moko teke oyo aza débutant. Azali muke me costaud. Aza manager moko ya niveau supérieur. Ndenge ka bomona ba manager mususu na bona tanga kombo. Voire même aleki ba manager mususu o bomonaka. Ata bimi na Côte d'Ivoire mais manager kakoyo bozomona aza muke maza costaud. Alors bolingi bomona ba œuvre manager asala bon. Bokomona yango te me bokolakisa ba œuvre o manager akosala. Na Mokonzi musique bokomona oyo manager akobimisa ba talent na Mokonzi musique na bino ba oyo ba chanteur ba musicien o bozoya sikoyo na Mokonzi musique. Mokonzi musique ezako recruter ba chanteur ba musicien boya. Porte eza ouvert pona bino nyoso ba parolier bobosana te. Na kati ya ba chinois pe ba parolier bayali. Na kati ya ba chinois pe ba musicien o bazana tala bazali. Ba chanteuse na ba chanteur pe bazali. Bongo to bosani pe te ba danseuse bobosana te. Danse bino moko na poto boyebi ndengeza. Soki na Afrique, non Afrique kutu bazwaka danse na valeur. Mais soki na ba capitale ya Afrique ba monaka ba danseuse biloko pamba bato pamba mais biso na poto to yebi ba danseuse kozala danseuse eza eloko monene. To yebi danse soki ezali nini. To yebi bato mosusu ba lesaka famille kaka na danse. Alors na ba village na biso pe ba yebi valeur ya danse.
Ezate ke na Congo bayebi danse te, na Angola bayebi danse te, na Congo Brazzaville, na Zaïre bayebi danse te. Bayebi danse bamboka wana tu. Bayebi mena bamboka na biso. Na ba capitale nde eza na batu oyo ba ignora kango to bosana te. Alors na mokonzi musique ba danseuse boza na niveau ya likolo. Niveau ya likolo yango wana tango zoya na mokonzi musique comme danseuse komizwate koze eloko pamba. Komizwate oza eloko pamba. Na kanisa Karine Mokonzi iye moko. Bolanda avant abimisa talent na ye oya chanteuse. Abimisa talent na ye ya musicienne. Soki na lobi musicienne parce que azoye kolape kobeta instrument. Alors Karine Mokonzi avant bimisa quelques talents wana. Bomonaka déjà talent na ye alakisaka ya danse. Abina malembe, abina makasi, mais bomonaka talent na ye alakisaka ngo. Lelo pe bomoni yango na single oye bimina KwaZulu Natal ya mutoyo Karine Mokonzi a forma mwana kimpumbulu. Abini danse oya yekola pas les grands mots pas ote, mais abini danse Mokonzi. Danse Mokonzi. Pona kola kisaki. Tango zoya danseuse, pas ya la baronne. Pas Karine Mokonzi, autorité morale, zala sir, ozoya kosala musala kitoko, ozoya kosala musala ba noble, musala ya valeur, ezati ke o musala zanga valeur, ezaya valeur, voire même, dans une année, dans 2 ans, à to continuer kobina pa Karine Mokonzi, mokoko zala n'école, to koko zala professeur, to professeuse, ya danse, n'école moko awa na kati ya poto, na diaspora. Même en Afrique, na ba côté wa kopé sango valeur. Même na village, soko lingo kitano kuna. Mais na zolo bela mingi na diaspora, po ba oyo bazo recruter bazana kati ya diaspora. Surtout ba na France, bisika Karine azali. Ba na Belgique, tamutamou voyage zanango. Ba na ya Londres, bien sûr, beaucoup na frontière, mais beaucoup goya. Ba na Allemagne, ba na Europe, toute communauté européenne, et zana facilité aux zala. Na kati ya mokonzi musique ba avion eza nango pamba pamba. Autriche Paris 2 heures de temps au communal. Autriche Orléans 2 heures de temps au communal na avion ba avion ezebele. Tchécoslovaquie Orléans au communal. Alors mokonzi musique ezako recruter côté ko fulama sina lobby. Intil na loba ba détail ebele bino moko oyebi. O fulama na mikolo boni. O fulama na mikolo boni. Soko zakaka pembe na Karine Mokonzi o fulami. Soko kotina super talent o fulami o fulami o fulami o fulami. Bongo siko koma chanteur, chanteuse, musicien, musicienne, danseur, danseuse ya Mokonzi musique e kozandengeni. Na zolo babiloko mibale na deux sexes, na masculin pe na féminin. Baso luka ba chanteur na ba chanteuse. Boya ko recruter. Ba musicien na ba musicienne, ba danseur na ba danseuse. Na kanisa place wana boza ko comprendre bien. Boza ko comprendre mokonzi musique ezako recruter. Alors bo vendre la makite parce que makeza pona soso. Bino botambusa makolo na mokonzi musique bo komisa. Bo benga mamero ezali. Manager azawana. Petit mais costaud. Costaud ya costaud. Nga papa robot na sukisi awa. Botika la malamu. Et ciao. Ne ba tampo so déranger bango coach Gisnon. Ya saka na Londres. Ya si ça ba tu ba tampo. Ils ont tout lit. Ah, t'as pas. On a tapé coach Gisnon aussi ça. Ils ont tout lit. Maman, bolimo lobi bolimo. Bolimo nini? Bolimo. Oza su a to bungi. Na ko bima na porte. Ko bima na porte. Te na porte te ko mbangu te. Boulunga maniana. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon ya Elengi Yakomba. Congolaise TV. Bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na bakalina kelengi ya combat, Congolais TV, vraiment, ngamo na zana, chaîne na kitoko, ya boss na so jipe kia mataka e boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso jipe kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. Jipe kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina kelengi ya combat, Congolais TV, vraiment, ngamo na zana, chaîne na kitoko, ya boss na so jipe kia mataka e boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso jipe kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.